Nayoki Niki Menga alobi azosala dépression. Nayoki Niki Menga alobi o apekisaki mutu atindaki mutu te afinga mutu aboyaki makamba kofinga me bango banini. Nayoki Niki Menga bote ba papa ba mama bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Niki Menga soki vraiment aye koloba ki azosala dépression elingi koloba azosala dépression ti aye nde po asalisa batu na ye ya timi Niki dépression pamba te ayebi date ya kobota se kokaki eza te ke tikali un mois non date fala bota se kokaki. Alors, lokola se kokaki, atalaki batu, oya ye, po ayebi ke, timi Niki ekokabwana. Ayebi ke, zemi ya mapasa, o bako batu ebele, bayaki sima na ye, bako panzana. Me aza sir, azalaki sir, akotikala na batu, moke. Alors, ye sikoyo, azolanda, batu oyo, babando lobelaka ye na batu oyo bayaka kosala intervention. Siko batu oyo bayaka kosala intervention baye bazoloba biso Niki tokolanda ye kaka. Ezala zemeza to ezate tokolanda ye kaka. Alors ye kuna alobi deja naza na batu na kanga na file. Boyoka mutema makasi oyo. Alors, sikoyo, asali susu nini, azotala ba oyo, ba kabwani balobelaka ye. Sarato la kuna, Niki Angelica Madelena oyaki kuna, Gaye Louisa kuna, Niko officiel kuna. Alors, Niko officiel na ye. Non, liboso ye nanu, po Sarato la lobaki, Niki Menga asololaka na mutu te ayeko korije likambo wana. Niki Menga asololaka na ngai na NK officiel 2 personnes pamba. Yango boyoki na audio wana alobi ye asololaka na mutu nyonso elingi koloba Saratola yo mandano esili. Saratola yo komi mbuma mabe. Saratola yo komemelanga susu succès te. Saratola so sali malamu o diabolize biloko na lingaki na utilize yo nga Niki Menga. Lia mbongo, lia yango na kombo na nga, me na utilize yo. Kache o na bambi yo, eleki doki ya 10 ans. Alors Niki Menga, sikoyo, azo force na NK officiel. Yango lokola amoni atikali na ba fanatique oyo bazo yenga yenga na libanda ya paradis na ba misusu balandaka sako yeba tina. Alors alobi bon lokola NK officiel pe azali malheureuse na vie ya couple azwaka bilengio batu bazwaka te en tout cas akoyaka na place nanga biyila. NK officiel pe azotorize kofinga makambo nyonso alingi na mokili. Yango wana Niki Menga ye aloba za na dépression aloba ke ya tinda batu bafinga te aloba ke ya solaka na mutu nyonso. Me bandeko totala malamu soki ya tinda ki bafinga te kasi babanda kofinga na kombo na ye pourquoi ayaki ne bandeli te. Pongayi soki na tindi muta finga te ponanga bezoleka partout batu bazo passer bazo benga. En tout cas
soki na rataki émission liboso na ndimiti ya mibale na ya misatu na korate mpo na pekisa bango batika kofinga na ndimi te tolandi wana na mission na bato afali Christian soki koloke alobi fali apekisaka bango meme baloba makambo mpo na ex patron ya Karim ozomona bapekisaka bango na vent. Alors soki bato ya ye azopekisa bango avant donc bapekisaka bongo siko Sara Tola azali moto penza ya Niki Menga nazoloba bato mosusu wana te mais Sara Tola akomaki penza moto ya Niki Menga basheni mosusu ezolobela wana ata pekisi bango to apekisi te bakokokende mais Sara azaki na facilité po bapekisa ye po na nini apekisaki te yazo ou bien po na nini alo soka apekisaki ndenge alobi apekisaki bango po na nini aya koloba bango avant te parce que alingaki nyonso esalama oyo azoloba na biso apekisaki te wana eza maloba kaka azoloba po amema mokili na makambo ezosalama so sikoyo. Donc rando ekontinue motema makasi ekontinue buzz mpe ekontinue po makambo oyo azosala eza kaka buzz te mais ezala makambo ebele na kati. Alors sikoyo yango mpe bozomona ekontinue biso nyonso tokoma oloba azobela depression akomi na makambo boye orke ye nde moto alingi biso toloba akomi na depression. Donc kombone elobama même na ndenge mabe elobama mpo na kaka ebare bamapasa oyoyo fo babotama deja mpe baoyoyo surtout lisusu baoyo batikali na ye bakontinue koyokele mawa azosouffrir yango amitié na victime bokamwa teke ndenge azane na depression te akosi bato aza na depression bomoni ezoba aza zoba te akosi parce que aza na besoin ya bato oyo baza toujours nsima na ye batikala wana bakontinue kolobela ye yango wana mpo balobela ye fo azala na pasi mpo zemi deja eza yango te bana bakobotama te siko bato balobelaka ye oyo bazodefendre ye balobi tokolanda ye kaka ata zemi eza te elingi koloba fo abakisa eloko mosusu apasi eloko apasi ayi kobakisa akomi depressive akomomela bakisi aza penza na kosakana na tie miniki wana na ndenge kosakana ti. Alors sikoyo biso mpe tokomoseka ye akomi depressive nzoka niete nada rien de rien asali dépression moko te eloko azosala azomela kwake po récupérer santé mpe azoseka azobima na masque na likolo foulard soki mpe kagule nayebi te ndenge aza wana azali bien dépression eza te alingi nde histoire yango ekontinue bafanatike ne basilika lisusu baloba tala bokomisi motu na biso depressive akomomela bakisi aza na bana bakoloba susu bana mapasa te bana oyo ya basi bakoli. Alors nakanisa toro mpe bomoni mwana kokisi 19 ans babandi sikoyo kokotisa mwana mpe mwana komokota parce que esengeli ekende bongo mpo ezowumela mpe ekowumela ndenge ye alingi soki bato yakangi na motambu ya timiniki bakozala ya kokangama toujours. En tout cas bandeko likambo oyo ya Niki Menga ezali kaka na bezi te mais ezali na motema makasi mpe ezali na rankine moko ya kosakana te mpe bato baza na nsima bazali penza ebele. Alors bazoluka kaka badétruire eloko motu moko miziki ya Fally na Fally ye motu bazokanisa Fally ndenge adimine mpo na sante boye ezali bazomona bapasi na makambo oyo
or kefali makambo yo wi ezo touche ye. Mais yango te mutu ekondisaki ye. Soki ye akondaki parce que abelaki aza mutu. Boye bayango baselaki ne kobeta concert na Côte d'Ivoire abelaki. Makambo ezalaki te. Après concert akendaki mu hôpital sima asali concert akei. Boye ba atravaka dire na ba épidémie o ezoya na ba climat na ba makambo ndenge zo chanza abelaki. Yango wana tango akendaki Dubai pona kozwa traitement te akendaki po apema parce que atravaka trop pe atravaka dire. En plus a voyageaka trop. Azo vivre mon pepe avion ya ndenge na ndenge. Po ba oxygène o ezaka na kati avion ezali ya kotia na ba ntsungu ezalaka kuna. Donc a vivre ka biloko ebele azande mutu abelaki. Ezate makambo nde mutu ezosala bongo. Non. Ezo tout ayi na mutu. Azo monango mazali forte nango. Soki azana nzoto ediminaki ezali kaka po abelaki. Ba maladi ya mike ezako sala na ba période. Chaque banda kene Côte d'Ivoire année lani ndengi moko année oyo esali pe ndengi moko tozo souhaiter année ko yande esalate. Mais bango bazo kanisa bango nde mutu bazo kembisa ye bongo. Bango nde mutu bazo kondisa ye yango bazo continuer. Soki nazolo ba bango parce que Niki Menga sito yebi azaye mokote. Azana ex-patron ya Karine Mokonzi na sima. Na famille na ye mobimba bazana sima. Bakisa sikoyo o boko bakisa. Ndenge bo bakisa kaka ba ingredient na kacha biloko. Awa pe na lobeli biloko na kenetala pondu na lamba kisoki beli. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en dans la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.